Bon, lelo eza journée na biso pona carnaval ya bobongisa miyafeti na biso le 17 mars. Tobandeli carnaval na biso na kaya Kamfuma tokoti na Yelusalemi. Sikoyo toye koteli manda residence po tozosela pe baninga mosusu bazoya po tosangana toyoka papa mokonzi abule likambo nini aza nango mpona koyebisa biso baputu. Kimbangu Tanganyika oye! Papa Simon Kimbangu Tanganyika oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Tanganyika Mwanda Verela, Wazola, Walendi Zola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Oye, oye, oye!
kombo tata mwana pe tata mulimo santo nzambe na biso tata Simon Bankangani papa totondi botondi na ndengo la biso mawana yo 2022 toyeko laksande sengo ya fete ya kope ya papa kuruto nzambe tata papa biso bana na ba flitiste kimbangiste to fandi na kati na Yerusalem toyeko laksande deja esengo ya fete kolela na biso ezali boye na nzoto na biso na milimo na biso papa pesa yango kimia pambola yango to selelo musala oyo ko sepela nango poete biso tukuka kojolo biko biso nde tozali penepene ya yo nzambe na biso bandeko na biso bazana na musika bisika nyonso bazali papa pesa bango nzoto konongono bozwi poete bazala capable ko futa batike pe baya to sala musala yo nzambe biso ko sepeli biso to jima mapamboli nde yango muto sungaka mutu pe memaka mutu na lobeko papa muketo zalaki na ngonde yangwana ko bosa na biso te ndenge zali bolingo na yo papa ngai na telemili wana na pesi pe maloba na papa représentant de la ville sainte akoka kosunga biso na kolelela biso pa na yo bisika oto zangi kolobela na sukisi bona komba tata mwana pe mulimo santo amen amen. Kimbangiste oye Fliki oye Okombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe mulimo santo yambo toloba ata mwa moke oyo tokoloba biso bana esengeli toyeba yango tozongelaka yango mbala na mbala bakoki kokosa biso te papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge atelemi wana ezali photocopie te ya papa Simon Kimbangu Liputa me mobimba ya papa Simon Kimbangu oyo toyokaka asekwisaki mama Dina oyo toyokaka apetolaki ndika ya kopola oyo bazalaka na koko kumpenda mobimba na ye bongole meso mwene tozala distraite bakimbangiste nzambe akenda wapi akufa asekwa te ndenge batungisaka biso na baninga biso azali na biso toyokamela kaka se ye tata molimo santo ndenge bana basengi lelo toza na biso na makambo te tozokozela nde mokolo wana le 17 me eloko moko papa nzoto maladi esalaka te nzoto ya kolongono yango nde esalaka bana babongami po baya me mingi mbongo ilifale ye afuta tike ba ordonnance pe epai yango wana papa na 1921 likambo monene osalaki na contre oyo soki kutu liwa otelemisaki yango bongo ba maladi na ba paso ezotungisa biso yango wana papa toyekaka kotoke porte pona koloba ete milulu na biso 30 ans ya kopema ya papa Nkulundu ebelemi 30 ans de silence akoloba nini bokoloba nini pamba te mikolo nyonso na yo na batata na yo bozalaka na bino tozali kozelela kaka oyo bobongeseli biso na 30 ans de silence oyo papa Nkulundu akei kovanda esika moko na basantu nyonso pona kobongesela biso ndenge bango balobelaki yango biso miso na matoyi na biso mataleli kaka se yo pe olobi tobanga na biso te eloko na biso esi eye ekoyokisa biso pasi te kasi esengo yango wana papa biso tosengi kaka tozala nzoto kolongono mapamboli na nzela bana na yo bakoyela mipepe ya mabe papa kanga yango bana baya na kimia kobanda ba oba koyela na babato na ba avion na ba moto na makolo na mituka ya ndenge na ndenge makama
ebwakama mosika soki bana na yo nyonso bakoti na kimia fete eleki na kimia tokozanga te kozongisela yo merci mwa moke tozalaki na yango mokolo mwa lelo okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye sika tokosenga maloba epai ya tata mokonzi ya bule sedi to tata mwanda velela bakafulu wasikidikisa bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, l'Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Eunui! Embazie! Biloviakure! Yangalala! Esengobi esengote! Kiesevoka kiesekui! Sai vokantsai kui. Na komba tata mwana pe tata molimo santo, merci. Likambo toyeli le 17 mars eza mokolo na biso oyo toponaki po ete kotonga Yerusalemi. Oyo bauti koleka toyoki bango ya mbalo tokotala fliki soki okokana na jeteki. Okokana na jeteki? Fode bawe bazalaka ya suka bino tango bakobeta bakolanda pe bakoyoka mona badouble bino bakosala ndeni biso fondation biso boye na boye bandeli la 21 eza bino bino nde bobandaki mosala force ezali bi ezali te peut-être force na bino bokolekisa bakwanga ya kado eyokani bongo bakupu ekotikala aho bekokende kamba kozwa bi akozwa te namoni kompani ekomi awa bongo makala bongo bamama mbongo aneli bamama batomate matungulu
na bakwanga fufu pe lokola bosengi tozwa kaka bon mutuna kado ya ngombe pe kozala oba ngombe konda yango opesa ya nkunki bokozwela ngo wapi bon l'air sekei susi na nga penza Fliki asala sala ya monene koleka bango nyonso toyokani nayebi ke ndambo ya Braza bakoya, Angola pe bakoya, partout bakoya, Europe pe bakoya, surtout nkamba bino nde tozotala po toyebi ke nkamba ntango babimaka biso nyonso ana bajeteki na badirija bapesaka maboko mpe bapesaka te yango nde elongisaka bino soki bongo te nde bampiaka topesa nayebi ke si bosalaki bakopo eyokani kote wana ezaka propre koyemba boza makasi na ba junior bazoyemba bazotala bango bon kutu bajetaki mosika mais papier gauche les dés bagouche pe bazali oyo bazotala bino bino zobela bapie gauche bana oyo likambo oyo bayaka reunion ntsintsani te makolo nioka tere kaka okoyebana mpo na bongo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Fliki oye ngombe ya nkungi ekomona na oko ekomonana te
tobongisa maboko totonda malendisi ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Tata mwanda velela sindika bana bako Musantu. Tobonela. Tata Nzambe nkolo isi tata Molimo Santo. Bobatela biso na butu, bobatela biso na moi. Lelo eza mokolo ya yenga. Oyo ezali mokili mobimba, tozali kokumisa bino banzambe na biso. Biso pe tango ekoki kota poto yoka matei. Ebandeli ya programme tisuka zala na biso na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Loyenda gembote. Mbote papa journaliste mokolo mwa lelo na kanisa soko mona biso ke yindi liboso ya résidence ezali nde mpona komanifeste déjà e bandeli ya milulu na biso le 17 mars. Donc lelo ezali marche joyeuse mpona kolakisa na mokili ete tokomi déjà na ambiance ya fete ya le 17 mars o milulu ya papa kulutu mokolo atikaki biso na nzoto oyo. Mesani nakopesa na bafundisa neso mokili ya solo batata na bamama kimbangise mpe baflutiste kimbangise en particulier tozala ya kolamuka tata Molimo Santo aza na esengo mingi ya komona ete milulu na biso ebelemi atie mpe eliki ete tokomata ebele mpe tosala mosala malamu mpona kopesa ye maboko na ntina na botongi ya Yelusalemi ya sika. Papa Molimo Santo alobi yango ouvertement ete tosala mosala malamu mpo biso bato tokoyamba kuya le 6 avril. Donc flutiste kimbangise bisika nyonso ozali mpo tozala distraite tolakisa mosala malamu tozala na susu wana ya botongi Yelusalemi. Bon message clé ya papa Mfuma Mbanza ntango azokotika biso alobi boye ete Yelusalemi yango totonga soki totongi na biso yango te mpasi na biso kosila te. Mwana kimbangise flutiste kimbangise tolamuka topela mpenza moto mpona botongi ya Yelusalemi po ete tozwa elonga na likambo papa Molimo Santo azokobombela biso.